Et voilà, ndeko balanzi ya Bionews Télévision pe boye malamu na manaka na biso alelo boye ba ete manaka na biso to pesa rango de temps à autre na kati ya Bionews Télévision. Nous prenons quand même le temps de voir comment les choses évoluent et to meka un peu ko analyser par rapport ya ba makambo yango. Voilà, aujourd'hui na sala ki moi choix na ngai pa ya Moussa na Nzambe moko oyo lelo tozo comprendre makambo mususu azoloba peut-être ezo manasa comédie mais je sais pas est-ce que et kende vraiment juste na bit que makambango s'est réalisé. Makambango zo sala ma de part et d'autre makambango zo loba aloba likambo concert sala bo sala bo eloko sala bo sala makambango bezo ko kisama. On a vite compris que non peut-être ba révélation on peso kenda pena bien na ndenge moko boye ya kiyepe. Bon, on va mettre le point sur le J par rapport à l'actualité et on va aussi essayer un peu de parler par rapport ya ba makambo o yezo le cas de l'autre côté ya politique. Ça pose problème les temps à autre parce que motuno sazo lobela on a ba kwanyonso o akoloba boye o akotombola boye o europesa pe avi na ye mais to ebité avi ya Moussa na Nzambe par rapport il y a ba projet par rapport il y a ba révélation ce qui ezanini. Voilà pourquoi les loto sali choix et pas na eto mekampe ko sola to panzante ke bobo mesano to sombikisa makanisi. Avant de commencer, on va dire quand même un grand merci à notre sponsor officiel. Là c'est AFBT Misalande. Papa Paul Fiki pour maman Nathalie Fiki pour merci pour la initiative malamu ya kosala pour na ba transfert ya ba mbongo il y a communauté congolaise aux salama de partout. Merci beaucoup et merci aussi à le bien neutre universel il y a Cynthia Ali. Merci beaucoup équipe Mezarana maman Sarah Wassitou et ça fait du bien de savoir que vous êtes là très motivés. Voilà, si nous parlons le même langage, to panza caméra, to ya m'invité na biso lelo, neka to lobara, to sombikisa mo makanisi. Pasta boni. Moi mukie nangolo Nzambe. Tata na biso likola zo batela. Pamba te soki ya bateli te na se na moi oyo toza na mobateli mosusu te mutu abatelaka nga koleka pe mutu azobomba nga ntango nyonso nalobaka eza bobele Nzambe. Toza na mboka oyo ba condition eza très difficile okomona nga tata mukolo mosali na Nzambe kasi naza na docteur oyo alandelaka soin na ngai te. Nazo vivre kaka na sena ngolu na Nzambe. Ozo yebi papa na sena moi oyo ndenge tolobaka. Mutu tango azo tambola na sena moi fo azala na avocat. Avocat za mutu oyo azo landela ye na makambo etali justice. Na sena moi ndenge tozo vivre mutu fo azala na mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe ba bombela ke likambu te po ya zolandela yo na ba problème eza spirituel. Na sena moi o ndenge tozo vivre esengeli mutu azala na docteur. Docteur ba bombela ka ebolumbu te. Pamba te sengelo la kisa ebolumbu ayeba maladie eza kote nini. Nini ezo tungisa yo po a consulter yo. Bato nyonso nga na tangi ba kombo nazana bangote. Docteur nazana yete po nazana makokite na mboka. Avocat nazana yete po nazana mbonga kofuta yete. Papa ya molimo nazana yete po esi bagafa. Nazalaka lisusu na besoin na bangote. Mais ozalaki quand même na papa molimo c'est ça. Nazalaki na yeto betana makofi to kabwana histoire esila. Wana ni nani? Te na kotanga komo na yawa te papa. Ngana ya pona kotanga bakombo ba. Pourquoi ko reconnaître te papa molimo? Na reconnaître nazalaki na ye du fait que agafa nazalaka na eli susute. Ce qui papa gafé. Mbote nazo pesa libota na Nzambe zate ke to bande mission na likambo tali mbote papa. Mais moi je comprends pas. Olobi papa molimo zalana eli susute. C'est ça que je me pose des questions. Est-ce que na papa molimo te? Donc vous ignorez d'abord ton père spirituel. Papa molimo te naza pe na père spiritualité. Père spirituel nini yo ngo pesa nga. Papa non na pesi libota na Nzambe mbote to ningo énervé ngai. Bon c'est bon, pesa mbote. Na pesi bino mbote tata pambola bino pe abatela bino. Merci tant nyonso na confiance pe fidélité o bozo pesa. Ndenge bino moko bozo loba ete mosali na Nzambe na minute na mboka oto tikali na ye eza pasteur lité ya kanda. Na lobaka likambu na sima mukongo te. Na lobaka pete likambu na zozela ete esalama pona loba tete. Na lobaka likambu bien avant potango eko salama ba confirmer que naza mosala Nzambe ya solo. Tu te rassures que oza fena mosala Nzambe solo? Oui, effectivement. Ndeti yoko boye langa na nini.
kenga naza mosala nzamba solo te. Mais pour reconnaître Moussa Nzamba solo, il faut quoi? Faut ba yeba ngai, po ba yeba mosala nzamba solo. Papa, vous blaguez hein? Et so monanga na tribunal. Et so monanga yi na la police. Bon, peut-être Salama, peut-être tout le monde a pété. Toé bandeni. Ngai eza na likambo ekobomba mate. Soki na kweli likambo na mboka oboko yeba ke mosala nzamba kweli likambo. Et puis na yate pona ko kwela makambo. Na vie otozo bika lelo. Papa, naza mosali na nzambe oyo botikali na ye pe oboso pesa ye confiance. Mususu azali te. Tika batu baleka papa na lingaka batu baleka boye ezolakisa ke toza na kati ya mboka na biso na kati ya Kinshasa. Okay. Éviter ko kontekale batu tika mutu azala libre. Merci. Tozolo batoza na nini état de droit. Akoko kota pa akoko bima. Lananga na bokebi mosali na nzambe ya solo tokoyeba ye na evangeli na comportement na ye pe tokoyeba ye na message nini oyo azopesa na mboka tango apesi message esalami to esalami te papa na yela mituka te na mboka oyo soki na kozwaka mituka gloire au Seigneur na yela mbongo te na mboko papa na kati église na nga batiaka mabonza te. C'est vrai. Oui. Okotia mabonza esengelo yebisa ngai musala oyo salaka pe bafutaka yo combien ndoko tia mabonza. Ah papa tika na sala musala ko batu balinginga mingi po batika la gaga na ngamoko. Vrai ko la nanga na bokebi soki ozana papa ya molimo na yo omona ye na tribunal omona ye na parquet ko banda lelo azali sou mosali ya nzambe te. Soki bozana musicien chrétien moko bobane ko considérer lokola mosali ya nzambe bolumbu na ye sambo na public ya batu azali sou muta koyoka muziki na ye te. Mosali ya nzambe pourquoi nazoloba na libota na nzambe merci pour la confiance merci pour la fidélité pona nini libota na nzambe to pe bana na nzambe papa soki tokomi mokola dimanche omoni mwana na nzambe moko dimanche azotambola na quartier ya église te ko condamner te soko oke kotuna ye mwana pourquoi ke église te makamba ko bimiselo pona église papa maya miso ekotanga yo kende na mikili ya poto batu balingi lisusu kosambela te pona nini eloko ememaki bango poto esalaki musala na nzambe bakomi na poto bakuti vie de luxe vie ya bien bazokoka lisusu kote ya batu te bakomi na bango bato ya buzoba. Si penal lelo soyo se retrouver na Europe OK est-ce que vous regardez toujours standing papa nazo kosa yote oyebelo ke so tindanga na garder vie oyo ya kimosali ya nzambe eloko asika bible ezoloba na sena mo ezate papa na sala vie oyo batu ebele nzamba benga ye aleka na vie ya babwati te aleka na vie ya ambiance te aleka na vie ya mokilité papa na lobango na omone eloko asika te na sena mo po na sali vie nyonso makino nyonso meli whisky na meli ba shimboki ya shikata na meli ba shisha na langwe na mela ba tirboking na mela ba primisi ba skol na salivi ya kindumba nzambe lelo abengi ngai eloko moko te na poto ko panike ngai ko bichikata papa vi onga na sali yo za mwana muki ambiance onga na sali yo nano salango te mais quand même ambiance au salité nabi ici aujourd'hui ça se présente koké na yo na kekasité ba o bazo paniquer po ba sala vite ba ebi vite papa tout le monde a moi cité tout le monde a nanité tout le monde to yebioté po bandero no mususu wana o to mona na ba concert à Jibe o vérifier ba clip o vérifier ba concert à Jibe ningi nazo bamba Jibe mbongo ambiance koko na yo ambiance mama na yo ambiance akufa ambiance akweya keno tala na ba clip papa ko sepela na le cas déjà na vie wana papa soki na ke poto ezake na ke côté ya libota na nzambe bango ebongwana naza mutu ba aventure te na mboka oyo naza mutu o esengeli yo respecter po bango zela na loba na libota na nzambe
bapesaka confiance epai na basali na Nzambe lelo bazwa déception moko inconsolable bazokoka komi consoler te lelo ba papa ba mama bana bazokota lisusu église te pona nini topesaka ye mwana na biso ya 16 ans topesaka ye mwana na biso ya 15 ans lelo na mokili moboti nyonso azosepela mwana atanga kelasi pe ayekola liloba ya Nzambe mwana akendaki na kelasi na ba professeur kutu toyebaka pe ba identité na bango te toyebaka ba église basambelaka te ba professeur bazotangisa bana na biso na ba école primaire baza quand même bien ke basali na Nzambe mwana ya mwasi abandi école ti asilisi professeur atikali komona nzoto na yete esika kutu tokoko comprendre ke bakoko mona nzoto nem ya professeur wana te kasi topesi mwana na kati église ba encadrer mwana mosali na Nzambe abeti maboko alobi ba elinga biloko a fresh o nanu basimba te abeti maboko alobi tala ba yelinga biloko ya fresh kasi libota na Nzambe baba na ekolela babala ni baleli bakokimela wapi ba chrétien bazolela bakokimela wapi ba païen babeti maboko balobi tala bango yeyo toningaki toya ko rejoindre bango na l'église mais buzo bato koti moye to rejoindre bango ezate kasi maya miso bane kotanga tangu bamoni présence na ngai na pesi prophétie pour na fali ekokisami eza na bato bele bane komona nga lokola muta malade ya mutu profession epesa mena mpe na loyenge papa Daniel okozwanga mabe hein ngana que nous pesa prophétie na loyenge mais ninge bimela ki que non que ici okozwanga mabe pour kapina prophétie mo ali kukuma okozwanga mabe donc dans début à concert au mona pena okozwanga mabe concert ko beta te batu nyonso libando senti que kune pela kune sala bunde prophétie mo ali kukuma yo moko pena ndaku je suis sûr que au ndeko ba yango bandi bona ba moto donc au douter même na prophétie na vrai ou faux papa yo zoloba na doutaki Nzambe oyo ayebisaki nga na yebisa fali oto signaki ne ba papier eloko ezolakisa na dutaki ezate pona yebisaki soki fali abeti te na kosalelo lisusu te effectivement soki fali abetaki te oninga komona nga lisusu na ba télévision te oninga ko tuna nga yi papa otiki makambo Nzambe na ngai biso na tiki yango voilà landa Danina comme ma place aux impôts soutenir yo toujours na compte wana parce que au loba wake fali ki afa beta beti mais ba dégâts salami en tant que moi en Nzambe tu trouves bon la prophétie na yo wana et kinde pena normal prophétie en Nzambe tango yaka ate sali ba dégâts problème ezake maloba ya Nzambe ekokisama oyo batumbaki mutuka netalinga ite oyo batumbaki ndaku netalinga ite o pe ba beta ki na poto ninga ba beta ki ba nati lokole etalinga ite nga problème na ngeza ke message on Nzamba ebisaki nga papa tala na ba télévision na lobaki ngo 2 semaines avant avec ba précision na ebisi di cap la merveille maravillouse des people de war na ebisaki bonabi fali pupa bakita ba mata na ebi ete ba combattre baza makasi po héritier akokate moto ekopela mitu ke kozika kasi liloba nanga mosali na Nzambe eza lokola mbonge ezo sengo katisa suka nango fo katisa mbonge lokola fali abeta kata ba dege salami yangani na kati essentiel message Nzambe kokisami voilà essentiel message Nzambe et kokisami mais les hommes de Dieu face à la politique parce que les lots pesi ba prophétie quand même il y a musique c'est bien bon et kokisami mais na keba mais politique lelo vous les hommes de Dieu n'habitez où se retrouver wapi parce que ba massa na opé bazana ngambo wana mais jusque là tout le monde a présence na yote. Que disent les hommes de Dieu par rapport à la situation qui se passe ici à la ville province de Kinshasa, notre beau pays n'a habité na part na bino professeur Malonge ko bi manamboka te para mandule que jour robeta te pasta bon na ko sepela zala sérieux pe banga qualité onaza nango ponaza mutu pamba te na mboka oyo non avec le respect que je te dois c'est juste double honneur papa yo kana ebisa yo ko sala ba jete na ko ya ko beto pamba na yebi ke na ebisi yo na yebi ko beta ya domaine na na yebi ke ko beta ya domaine na yo mais yo kana ebisa yo mon frère OK papa tozo sala maboke ngaliema awate
tozo sala groupe Simba awate tozo sala théâtre awate tango zo lexanga na télévision bozo tiafi na na danger lelo na sana danger makasi pour na profession na pesa ki pour na fali naza menacer makasi na commune insécurité tango na yaka ba place abona yaka ko sala ba ventité pour na tiaka vi na nga Angers lelo soki na kufi yo ko sana na famille yo ko remplacer ngai. Mais il faut se préciser par rapport oui par rapport à précision on a zo ebisa yo naza mutu ya masekite na mboka oyo naza mutu oyo tango na ekoloba likambo na signé nyonso na signé kufa na signé maladie na signé makambo ebele c'est que soko ya minga na plateau na yo éviter des blagues wana nazo ebisa mon frère. Mais c'est pas des blagues, c'est juste des... nazo ebisa yo to éviter ba blague. Merci pour la question, à répondre. Hein? Voilà, répondre. Comprenez, hein, messieurs, dames, nous sommes avec l'homme de Dieu puissant. Je ne sais pas est-ce que avec brutalité, mais on essaie un peu de s'adapter à la situation, juste pour bénéficier de l'ombre. Il y a l'homme de Dieu. Voilà, nous parlons les hommes de Dieu face aux politiques. Pas à répondre Bissodon, parce que c'était là l'homme de Dieu face à la musique profane. Mais non, l'homme de Dieu face à la politique. Que disent les pasteurs littéraires quand on a la situation à Congo? Merci beaucoup. Nalingaka penza kolobela politique te. Obangara. Na bangaka te. Na kobanga nani na mboko papa. Nga naza ancien militaire. Avant na koma mosala na nzambe na uti na kisoda na FARDC. Naza blessé de guerre. Lananga na bokebi na kobanga nani na mboko oyo. Po ba guerre nga na buni na mboka oyo yo ozalati. Ozolanda ba guerre nga na buni na mboka oyo ozalati. Papa nengo moninga boy lisasi na banga kangote. Munduki na banga kangote. Ebeta soto okeni. Na banga kangote. Papa ebeta na banga ona za nango na ndako eze yo. Soko beti tonga pe na zongisi to. Papa degré ya arme blanche nyonso muto aza nango na banga ke lokote. Ba memo pena kuna place ba combattre ba la kiso nzambala oyo ko ya te o maintenir pena. Papa tsela na lobela politique hein. Na kati ya politique nazo lobela ngo na deux formes. Tango bazo benga politique, toza na deux sortes de politique. Toza na politique ya mabe, toza pe na politique ya malamu. Kasi bato ebele bazo leka na télévision bazo lobela politique, manque de réflexion, bazo réfléchir te, kasi ba yembango ba ni kolobela politique. Papa, na effacer histoire wana ngai. Kasi eza histoire eza continuelle. Et qu'on continue na mboka po baza bato balekaki na mboka na biso la nanga na bokebi ko banda na époque ya Kabila le père na tchena nu bar na yesiko yo na Kabila fils na ningina lobela politique bongo te siko politique yo ngana ko lobela tant que mosal na nzambe eza très difficile kasi soki basalela ngo peuple abiki soki basaleli yango te papa ozomona nga mukie ozomona ngeloko pamba kasi soki basaleli yango te mboko ekomata te lananga na bokebi na moni basali nzambe belé baleki na ba télévision balobeli politique kasi po osale la politique bien esengeli ozonga na wenge 4x4 wenge 4x4 ezala politique mais bato belé ba comprendre yango te pe bato batambusaki wenge 4x4 ba comprendre ki yango te ke wenge 4x4 eza politique. Papa, au moni biso toza ba bantu, biso toza ba africain. Et si ka ba bantu ba kabwani eloko moko eko marché zate. Na kati ya bantu nazomona mungala. Na kati ya bantu nazomona muluba. Na kati ya bantu nazomona ba Congo, na kati ya bantu nazomona muswahili. Na kati ya bantu nazomona bandundu. Batu wana soki basangani te papa, okito mata. Que ça soit des gras qui m'osal dans na yo, rien ne marche. Pourquoi wenge 4x4 et tombouama qui peut marcher qui kitoko, tribu mobimbezala qui na katia wenge 4x4. Tangu wenge ye 4x4, na katia wenge na zomo na muluba, binomoko bomi pese la, na katia wenge na zomo na mungala, na katia wenge na zomo na muswahili, na katia wenge na zomo na muluba, na katia wenge na zomo na mutu abandundu. Ba combattant
bino batu bolobelaka politique bokoto boyoka message bokoto boyoka pe niveau na ngai naza mosali ya nzambe to naza mosali ya nzambe te papa tangu wenge 4x4 ye pepe kala akokaki lisusu te wemba akokaki lisusu te kester akokaki lisusu te banyoka longo kao kasi na kati ya wenge 4x4 lokola ezalaki politique esengaki lokoso ezala te ezalaki likambo ya nation tokeye epai ya papa ale muloto ntango ye kuna na misiki chrétien ezalaki pe politique ntango ale muloto ye namoni na kati ya adoration ale muloto namoni muluba na kati namoni mutu abandundu namoni mungala namoni muswahili papa eloko esala bango bapanza na bongo eza lokoso ya mbongo Franki Mulaja lokoso ya mbongo akei nande kona ari papa bake kosala bor na bango intellectuel bola nanga très bien na bokebi naza véritable mosala na nzambe na mboko bozo négliger et kozala na mukolo moko boko comprendre nazo lobela phénomène 4 wenge 4 fois 4 bapanzani bana le muloto na batu na ye bapanzana papa adoration malonga na mboka eza te wenge 4x4 papa biloko mibali wana ezalaki politique mais batu bakomprenaki yango te pe bango moko bakolo likambu bakomprenaki te nini bango baye kosala nini bango bazali na wenge 4x4 Adolphe lokoso mbongo Jibe Mpiana lokoso mbongo Ale Makaba lokoso mbongo Nyama Makale lura foye lokoso mbongo bapanzani musique comme na okena na gosila tangu wenge zalaki papa même ba américain ba beti musique ba hotel mana bisote même ba ivoirien banda wenge kufa eza na musique moko te o ekoko telema na wenge 4x4 wenge kufa Jibe Mpiana tanga ke na mupanzi ake ko sala wenge BCBG Jibe Mpiana tikala ekoko kayango te la nanga na bokebi nazo ya na politique Jiba koka kite Jibe azobunda mazo koka te po na monaki na kati orchestre Jibe Mpiana papa chéri leader amufuwe ki bantu ekwei pouvoir o bakoko ba pesa biso papa muluba mukongo mutu abandundu muswahili soki basangani ba osale lokwa bien kasi soki baboyi ko sangana papa okita o mata que ça soit pasteur na bino abimisaka moto na munoko eloko eko sala mezate lananga na bokebi ba panzani na bongisa elamba bo santo pour makambo na solo bezo utane na bilamba oyo soki bilambo ezate na okokate bilamba collation eza bilamba collation eza bilamba on a joué pas ya mosengo atali na église de réveil mutako pesa yango azati nda pesi ngongai lananga na bokebi wenge panzani 4x4 na beteli tata mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange le raïs eko vanda eko comprendre que nous sommes des bantous pona kotonga mboka sengeli ba bantu basangana aeko sala 1 + 4 papa na mosali ya nzambe ya boule to ya mon frère kate loko na yo yozo blake na ngai longola na ebisio to continuer na bilongole loko na yo continuer yo saka na ngai na tuni est-ce que c'est ya to eza question atu na ngai question peut-être rose ape musana na nzambe ya boule to ya nini to continuer lobango yo moko te na loba nene eza makambo na yo ne faut continuer yango c'est que makambo ya politiko ya mboko zo e bango to maîtriser yango te ngana maîtriser politique te pa makambo na loba na kosi mais poli nga mutu asaka na ngai te papa makambo na loba soko bengi batama ele na basala nzambe ba loba mutu asa na raison makambo loba et puis ba okamwa azoli makambo ndenge nini mutu na ngona misika na ngona politique to ça la continuité alors pardon fingi loko moko ndima tenga mna fingi yo pasteur lité ya kanda na koka na nga bongo te yebi nga bien na koka na nga salité te sika na vana linga ka mbeti mate zonga na champ pour de continuer tata mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange le raïs a comprendre que na force na ye moko akwa kotambusa mboka te fo politique zonga na esprit ya wenge 4x4 ayeko sala système ya 1 + 4 na kati ya 1 + 4 na mona kinani na moni Kinzenga papa Kinzenga Antoine
mutu abandu ya bandundu na ekomona abengi Bemba mungala lananga na bokebi abengi ba parti mususu wana muluba boyikoya du fait que muluba boyikoya vision ya Rais Kabange moyekende liboso ezate po bantu aze ya kokokate na kati tangu babenga ke Etienne Tshisekedi wa mulumba ya tindi biso leboka ngelanga mwana wana moye to kanga ye ezate po ya leki biso na makasi yenda bengi 1+4 baya papa naomona wenye 4x4 na vie na ngai mutu aboma wenye 4x4 zongisa wenye peuple se retrouver soki wenye zongi peuple se retrouver papa mungala ye Bemba atie lokoso mbongo akomika na pose ya titre bantu po baninga no ba mata ko wela ka titre te wela intérêt mboka ba wela intérêt mboka moya avancement zala ezate Bemba lelo asuki wapi Etienne Tizenga asuki wapi lelo azate tala sikoyo ya mwete tokene na élection na beti maboko na yoki na matoi na nzamba zo révéler nga lobby wenye 4x4 ezongi na mboka papa wenye ninga kezonga na Genève erreur sako consulter basal na nzambe wenye 4x4 ninga zonga na Genève bake bato bandundu mibale lananga na bokebi Matungulu Martin Fayulu esali mutumo moko Etienne Tshisekedi ya mwana papa Kabila papa Tshisekedi esali combien mibale nateli na mupanzi na moni Bemba mutu moko azangaki tangu tata mokonzi mboka Kabila Kabanga benga kibiso na dialogue benga ki batunyo nyoso tangu bango bakie na Genève babosani muswahili lokola Kabila zalaki te moye 4x4 zonga ezate wenge kufaka te kuna na poto ekufi tangu baye awa na minute oyo papa c'est ça une politique onga na yebisiyo bantu asa mutu moko bandundu bakongo muluba bandundu papa atabo sali degré ya prière atabo bandiko finga Rais Kabange banatongo tipo quoi pouvoir ya kosangana kosangisa kutimi kosangisa kindoki kosangisa molili kosangisa spirituel papa soki basangani te même basala nzamba zo lekana ba TV osangisa combien na mboka usangisa biso nanu papa ya malamu asangisaka osangisi te oleki na télévision obandi bifingela mwanza papa ona yebisi yo 4x4 wenge tangu ekozonga ndoko mona makamno sezongi et comme il passe po zonga ale muloto azana sa mabele mo azonga ko sala groupe chrétien na ye zonga est-ce que ba musicien nyoso wana ya wenge se bakondima ko zonga tata pambola biso. Mais pour les combattants, est-ce qu'on peut rajouter ni par rapport déjà il y a 4x4 dans les OP ça ba moi une de chiffres voilà je sais pas est-ce que au quoi ça ba combattant ni par rapport il y a lit na bango en tant que Moussa na Nzambe. Premier lit na mboka ezako sangana. Moment que to sangani te bantu aza éparpillé toko sale le côté papa biso to kola na mboka oyo. Mama ya muswahili okoyeba te kaza muswahili mama ya muluba okoyeba te kaza muluba lelo to komi koyeba ngo lelo pourquoi to komi koyeba ngo lelo eza séparation munene eza séparation pona babantu l'homme de Dieu nazo ebisa bino bo sangisa nanu bantu bo sangisa bantu pona élévation mboka soki osangusi bantu te muluba bandundu ba Kongo basangani te impossible papa okopesa nga raison mukolo mutuna ngeko kota na sama belolo bité lité ya kanda azalaki na raison même ba combattant papa mangungu apamba ba sale logote ba koko sangisa te me makelele belé bo sangisa message nzambe tate ya likolo ebisa kingai pesa ba sale na nzambe pesa politique yango wana tata apambola biso
Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci beaucoup à l'initiative Plus OLK, il y a Maman Olive Lembe Kabila, merci pour notre attention d'abino de part et d'autre. Nous sommes là toujours au rythme de nos rubriques. Ils ont qui à Kanda qui peut ça quand même message tout par rapport à la prophétie naïe, bon bien orienté. Vous avez compris la manière dont à Tamboussiangwe, ça fait du bien de savoir aussi qu'il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames au Bazaki derrière devant ma poste téléviseur, ma petite crampe on entend la bisso na katina rubrique. Votre mot de la fin pour se séparer pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Des fils Massevo, jeune millionnaire, tour du monde, appellation bien contrôlée na Katia Londres. Dieu donné mouya na Italie, Koko mouya sapologie ne tombera jamais, Tata Pambolayo. Arlette Izoua na Paris, Fanny Mbombo, mère double na Paris, héritier Anima ya maman na héritier Manuela. Fils né qui tata pambola bino kuna na poto na bosanité Aristote qui tambala ya Aristote check tata pambola yo mutuambongo ebele Patrick de Panama boyimbo papa na China kuna na Paris initiative Plus OLK ya zawana pona kosunga ekolo pe pona kosunga mabote belé na bakisela kayeboye abanda yango kala eza lolenge na ye kosunga banetike kosunga baveve komema na poto kokaba mapangu kopesa eloko kolia kokunda ba artiste comédien kosalisa bango na tango pasi initiative Plus OLK Maman Olive Lembe Kabila tika ete tata pambola yo bomo imolai plus 243 89 78 37 29 plus 243 89 78 37 29 wana soko bengi ngai okoyoka te ba sheria makangu ba yamba yo ngamoko mosali na nzambe na koyamba na petepe na kimia check tata pambola biso ko pe libalezo ya te makoki na nuizate tangu na kozwa makoki na ko annoncer pe libala na ngai na ko bala na loyenge te po na zana musala muneno nzamba tindi ngai pe na zoloba boye même na niveau politique soki bo luki ngai te eloko ko marcher zate fo bo luka ngai tanke mosala na nzambe même déplacement nyonso fo za la concilité pa na ngai moment que concilité ngai te ba voyage à président de la République fo za concilité vima papa na za mosala na nzambe na za ngoto bobote yo zo mona ngai yongololo Fujibu Inapara Mutupamba Tablo Pamba na tata pambola biso. Voilà. Mon manager privé, Dieu merci Kitumbu, tata pambola yo. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Merci pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements chez Bionews Télévision. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro. Moi, je vous dis bye bye.